Nous sommes en démocratie. Mais vous voyez aujourd'hui que toute une Assemblée nationale s'oppose à ces deux collègues qui se sont exprimés librement. Nous disons non. Non à la dictature qui est installée par le président Bosso au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un comité de sages qui est placé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi une commission qui vient pour détruire des collègues? À partir de demain, celui qui ne sera pas en tenue de ville, il n'entre pas. Ogani, demain à la porte là, vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'entrez pas. Boyo qui subit son son. Il y a un comité de suivi na balenda. Bafungola miso timu konzamboka ayoka makambwana. Que batu obazana kati ensemble balingi bapanza batu a comité de suivi to sepeli na yango te. En tout cas makamba $21,000 wana na bana mikezo beta bango moto. Yango eza ke no bango moko balobe ya biso ke no mboko ekobonga. Bango moko nde bazoboma mboka. Pamba te likambo batie Denis Esanga pona sala suivi ya kolandela makamba $21,000 soki bimaka bien ke no na parlement. Mais ndenge bango bayebi ke no bango nde babikaka na mbongo wana. Baboyi balandela yango. Donc na message nga kolasi yango pona président ya mboka mokonzi ya mboka tata ya ekolo. Bakanga bato baza na posa bapanza comité ya suivi wana. Balanda bango po ekosunga meme bakopesa yango ba professeur université. Bakobongisa nango banzela ndenge ezobeba beba awa na mbongo wana. Bakotila pe biso population mbongo wana eza en circulation keno dollar ekita. Yango bato wana badongolo miso wana bazopekisa comité ya suivi na ezala. Toseng na ebisi yo kosala rete. Bapekisi mopanga to beta na mopanga te tokobenga na bino kana maloba. Enge bene na lolenge mobeko ya lete zoloba tosima mopanga te. Me bino badongolo miso boke kofanda kuna mbongo bozolia. Bozotonga bandaku ba bino bake kotanga na États-Unis na Inde. Biso tozo nyokwama. Biso pe totangi ndengo moni biso awa. Me tozo kumba moto bango moko. Tozo zola bino ba décision botika musala o. Toko mabiso so mibi tozo zela bino na 2023. Sokoza makasi yako convaincre ngai. Premièrement na Congo il faut tous aller na président et assemblée oyo aza indépendant. Osomona au moment où tozo soaka ba président et assemblée naza pona pouvoir en place soit naza pona opposition. Au moment où loi ezoya oya bien oyo kosala pour peuple à se soulager tant que président aza pona mutu oyo aza wana ekozala pasi pour loi wana eleka. Ata kutu na Amérique. Ata kutu kuna epa masananga o Poutine. Bazwaka ngote. Petit nanga mitosa. Na lobi kolinga te to sala makamate opération to ebinda. Oyiba biso bambongo wana po baya lisu na 2023 bako se biso na bambongo wana. Yango nde nazo senga na yebi député bazami baleo na sepelaka na bango bazana kati wana. Nazo yebisa bango ba contredire comité des sages. 2023 mutaoko salisu na mboko ya zati. Même ata mwana 5 ans na minute oyo ozana liloba oyo koya nango pona okosa ete. Donc bagoleka te ba mikosa te. Bagoleka te. Nous sommes en démocratie. Mais vous voyez aujourd'hui que toute une Assemblée nationale s'oppose à ces deux collègues qui se sont exprimés librement. Nous disons non. Non à la dictature qui est installée par le président Bosso au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un comité de sages qui est placé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi une commission qui vient pour détruire des collègues? À partir de demain, celui qui ne sera pas en tenue de ville, il n'entre pas. Ogani, demain à la porte là, vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'entrez pas. Batu wana baza batu moko bobino nyonso boyi bango. Batu bo batondi na assemblée wana. Donc tolo baga baza ba eskonde batondi belé kuna. C'est pourquoi baza na mauvaise foi, bazo lingo soutenir chef de l'état te. Vous comprendre? Ba député bazwaka 21 militaires. Et le quoi na basali yango pona baluka trouble, ba mekango na ba enseignant. Ba moni côté ba enseignant et simbité pona ba enseignant ba tomboka ba créer moi crise. To yebi loko balingi ba sala na mboko. Ba moni ba enseignant classe ezongi bana bazotanga normal. Ba créer yango pona
côté ba militaire esimbi te mpona ba militaire bamoneke o ba député bazozwa 21 000 biso ba militaire tozozwa mboka mbongo muke esimbika te toyebi makambo wana bien ba député bazwaka 21 000 te eza lukuta et en plus tant président lobi ke ba comité de sages ba salangette ba mon comité de suivi ba salangette les messieurs oui bakozala te tokolia mbongo na bango te eloko na bango moko tokozwa te mais biso tokovote siko selon choix na biso tokozwa parlement wana ekoma ya biso moko eza ke buzobe eleki mingi na assemblée musani na ba député basalaka kuna mpona bazwa 20 eza lukuta ata biso peuple à 21 000 wana soki ezalaki ya solo tolingi tongi mango te eza makambo ya lukuta député akotouche 21 000 te eza provocation ya ke bamilitaire na baenseignant batomboka petit nanga oyo abimisi likambo ya 21 000 petit nani petit nanga oyo fayulus leki nanga oyo fayul oyo abimisi likambo yake te badéputé bafuta bango 21 000 petit wana avandi mingi amoni ke likambo koloba ezate na terrain pe ba yepe aza député hein oui na terrain pe batanga kombo na yete alobi nakokufa boye te donc il faut na tenter nano na mekana no eske population ekoyokelanga ou bien ekoyokelanga te net na zaboy commission wana esala musala nango pona vérité nyonso eza kona biso to sala nini toyebango comité wana ba continuer kana musala nango biso toza sima na comité wana pona basala musala nango pona anto babimisaki eloko ya 21 000 bayebana ba expliquer biso 21 000 bazo so 21 000 sur base de quoi et bon c'est ça ce qui ça ya solo papa tokoyeba kaka bon surtout assemblée au toza nango lilobo oyo nakoloba pona 2023 omonaki ba député ya est ya nord Kivu na Ituri babengaki bango na oya ozoka lisusu makelele ya état de siège c'est que so bakei bazwi mwa eloko babimaka balobaka eloko lisusu mais soki bazwi eloko te au moins bazwa toyebi déjà classe politique ya biso ba congolais toyebi Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino bandeko balandi ya Ma Mission télévision na yebi ke bozalaka toujours ebele pour na kolanda actualité na kati ya télévision pour na mosala kitoko do mesala ko sala bino ndenge kaka to na bino le miroir du monde ezalaka kaka ya kombote ezalaka vraiment ya mosala mokona lelo to kiti mingi vraiment awa na commune ya Kasavubu plus précisément na Kipwanza on peut Kipwanza oui kenan sango pour na kosolisa ba imboka na o etali affaire il y a 21 000 $. Ezalaka dénoncé na Martin Fayulu pour na koloba que non ba député na kati ya Assemblée nationale ba simbaka bongo le mois 21 000 $ pendant que population za ko souffrir pendant que biloko za ko mata mikolo nyonso pendant que nyonso zo marché te na mboka kuna bakanga mboka koto ba rebelle koto na kwa mutu ba problème en tout cas ezali ko betcha mutu yango lelo to pusani pembeni ya bandeko na biso ba motocycliste to solana bango likambo etali affaire ya 21 000 $. Surtout na makambo ekomaki déjà ya comité des sages o efandi pona koluka ko suspendre to pe ko kolongola Délice Sanga na honorable mususu o bazali vraiment ko sala suivi pona koyeba soki devrait 21 000 $ wana et bimaka na Assemblée nationale par chaque député. Mbote ndeko na ngai. Bien ndeko na ngai journaliste. Boni. Mtwa malamu mpenza. Komboni. Kombo na ngai frère Mbala Mwela. Babe nga na kombo ya Chacho pona za monta awa na Kipwanza. Ndeko Mbala biso to yebi lisolo ya 21 000 $. Ndenge betcha biso bitu par rapport ya ba député to tindaka na Assemblée nationale. Kasi lelo comité de suivi moko etsamaki pour na rolandela si réellement 21 000 $ wane bimaka mais to kamwe comité de sages de l'Assemblée nationale efandi pour na roluka ko sala manœuvre ya ko suspendre Délice Sanga na honorable mususu o bazali na comité de suivi pour na rolandela yango tant que congolais omoni bizaleli wana ndenge. En tout cas merci na ndenge poser nga question monsieur journaliste biso nyonso tango moni biso awa to komi comme ça ba député te to poni ba député na kati ya mboka na biso
bakende na kati ya ensemble wana pour défendre biso ba peuple congolais. Mais tomi ko ka mosolo ya l'état sango na tambola kitokaki yango ya $21,000. Sikoyo ba misi comité a suivi pour balandela mosolo wana est-ce que ça ya solo ou be ya lukuta kaka bango ba pandi ba tu ya ensemble so ba député national auto bengi bango ba komi ko linga ba panza comité wana bandeko bazolandela to sepeli nango tene to soyoka yango bisika nyonso ke ba bimisi mbongo leko sunga batu ya ndenge na ndenge ndeko nangane ba opesa ba to sola awa yango il faut comité de suivi na balenda ba fungola misu timu konza mboka ayoka makambo wana ke batu o bazana kati ya ensemble balingi ba panza batu ya comité de suivi to sepeli na yango te. Mais au sein de la chef de l'État par rapport à Mrambozo parce qu'il y a des garants de la nation. Yango wana to sengi na yeboye. Ayo kana biso to lele pai na yeke yoka batu o ye atinda ko ya comité de suivi komi ko landela bango po ba panza bango po makambo na ye azo résultat malamu te. Fa landela misu na eza na kati ya ensemble wana bangi ba panza ba batu o bazana ko na comité de suivi wana. Merci. Merci. Namoni de kondire mupanzi pazana makambo bakisa par rapport ya makambo à $21,000. Le lot de lycée sang a tombé victime. Que non, comité de sages de l'Assemblée nationale est fandi pour siéger et bandeli bako suspendre et tant que congolais mutu a tout ça la suivi ya kolande la makambo à $21,000 au ebeti biso mutu omoni yango ndenge. En tout cas makambo à $21,000 wana na bana mikezo beta bango mutu. Yango eza ke no bango moko balobe ya biso ke no mboka ekobonga bango moko nde bazoboma mboka pamba te likambo batie Denis Esanga pona sala suivi ya kolandela makambo $21,000 soki ebimaka bien ke no na parlement mais ndenge bango bayebi ke no bango nde babikaka na mbongo wana baboyi balandela yango donc na message nga kolasi yango pona président ya mboka mokonzi ya mboka tata ya ekolo bakanga bato baza na posa bapanza comité ya suivi wana balanda bango po $21,000 wana ekosunga basoda o baza kuna na est bazo bunda pona bunangana ekosunga meme bakopesa yango ba professeur université bakobongisa nango banzela ndenge ezobeba beba awa na mbongo wana bakotila pe biso population mbongo wana eza circulation keno dollar ekita yango bato wana badongolo miso wana bazopekisa comité ya suivi na ezala tosengi na tata mokonzi ya mboka yoka biso nde toza ba député ya solo totambola kangonga nyonso ba parlementaire de bunde biso otoza na songi to pesa ka rapport papa comité na etika la elenda tia miso na yo na parlement wana pona mboka ekene malamu. Merci mingi tata mopanzi. Pour la 2023 ba dongolo miso nyonso ba obetia biso mutu oloba bango na ebisio ko salere te ba pekisi mopanga to beta na mopanga te to ko benga na bino kana maloba enge bene na lolenge mobeko ya lete zoloba to sima mopanga te mais bino badongolo miso boke ko fanda kuna mbongo bozolia bozotonga banda kuba bino bake ko tanga na États-Unis na Inde biso tozo nyokwama biso pe totangi ndengo moni biso awa mais tozo kumba moto bango moko tozo zola bino ba décision botika musala oyo toko mabiso so mibi tozo zela bino na 2023 soko za makasi yako convaincre ngai. Merci mingi papa mopanzi sang. Okay, merci Volding Gutu Kaoyoki. Ndeko alobi soki bazali makasi ba yeba ko convaincre na moni ndeko paza na likambo robakisa. Ndeko na ngai na banzi oyoki sujet to robeta lisolo par rapport ya Denis Esanga lelo a tombé victime par rapport ne ba dénoncaki marambo affaire il y a $21,000 au ebimara na Assemblée nationale chaque mois pour na député moko. Kasi lelo comité de siège il y a des sages de l'Assemblée nationale ba siéger pour ba créer les bango manœuvre ba luka ba écarter bango na kati ya parlement étant que congolais ozo mona ngone biso nyonso ba congolais esali biso pasi mingi makambo o ezoleka na kati ya Assemblée nationale ezolekela biso peuple po ba député wana biso nde topona bango nde po balobelaka biso mais tozomona baza kuna pona biso te baza pona ba intérêt na bango et na ko soulever point moko o ezosala pasi po makambo etambola te na niveau ya Assemblée nationale. Premièrement na Congo il faut tozalaka na président ya Assemblée oyo aza indépendant osomona au moment où tozozwaka ba président ya Assemblée naza pona pouvoir en place soit naza pona opposition au moment où loi ezoya o ya bien o ekosala po peuple a se soulager tant que président aza pona mutu o aza wana ekozala pasi po loi wana eleka. Il faut tozwaka président ya Assemblée faut azalaka président moko indépendant ni pour l'opposition ni pour le pouvoir en place.
pour à chaque fois loi ekobandoya eleka ndenge ba loi nyonso eleka na bamboka mususu mais o ezopesa biso pasi makambo o eleka na hémicycle ya palais du peuple biso peuple congolais tozana mai na miso tozolela makasi 2023 mutaoko salisu na mboko ya zati même ata mwana 5 ans na minute oyo ozana liloba oyo ko ya nango pona okosa ete donc bagoleka te ba mikosa te bagoleka te. Merci beaucoup Ndeko. Nous sommes en train de continuer Bolding en tout cas, je ne sais pas si Ndeko Mususu Bakoki ko intervenir par rapport à sujet. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Comment bateau ba otangisa ba professeur ba opesa mayele salaire na bango est à moins de $500. Ba militaire na biso o bazo bunda na est ba FRDC ba toucher moins de $400. Mais ton monia ba militaire ya force régionale ba yeka pour nous soutenir biso na est militaire moko azwa $900. Tout mitu na ba question tozo koma wapi ndeko les heures banda ko mitu na to komi wapi ngai lelo na komi otuna tozo kende wapi puis tozo koma banani. En tout cas, les alliés couper ça passe makasi Voldi. On peut commencer à quoi avancer pour que tous les bandes de Komususu et Bongo to continuer. Ma mission TV, le miroir du monde. À partir de demain, celui qui ne sera pas en tenue de ville, il n'entre pas. Ogani, demain à la porte là, vous n'êtes pas en tenue de ville, vous n'entrez pas. La police m'entend, je crois. Les services, les protocoles, vous m'entendez? Ici, il faut être en tenue de ville. Et les collègues Jean-Baptiste se sont exprimés. Nous sommes en démocratie. Mais vous voyez aujourd'hui que toute une Assemblée nationale s'oppose à ces deux collègues qui se sont exprimés librement. Nous disons non. Non à la dictature qui est installée par le président Bosso au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un comité de sages qui est placé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi une commission qui vient pour détruire des collègues? Nous disons non. Non et non, je ne suis pas d'accord et je soutiens les honorables Cessanois et l'honorable Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? S'il vous plaît. Donc qui m'a sujeté. Le plus important aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale s'acharne sur deux collègues qui se sont exprimés librement. Vous comprenez? Nous ne sommes pas une dictature. Je dis non. Il y a des matières importantes à traiter sur le plan. Ma mission TV, le miroir du monde. Kombo nangai Michel Mutombo. Monsieur Mutombo, biso tozali ma mission télévision. Topusani pembe na yo pona koza opinion ya makambo za ko se passer na niveau ya Assemblée nationale. To mona yi mikolelekaki, il y a eu des rumeurs où est circulaki par rapport il y a $21,000 par chaque député. Oyo betia biso ba congolais mitu na ndenge nini biso to souffrir ndenge nini mongo ils ont vraiment la circulation te mais député a touché $21,000. Chef de l'État le rôle la paix ayoka ka toujours population naie ayoka ki population et puis a instauré qui système il y a comité de suivi na kati Assemblée nationale pour que balandela baye ba soki $21,000 wane bimaka mais ko kamwa le na tongo to la muki comité de sages dans quelques députés ba siéger pour que baluka ba suspendre ba député au bazana kati ya comité ya suivi et tant que congolais opinion na yo que vous allani mais c'est les journalistes makambo nyonso lekaka na mboko tozalaka au courant na mboko oyo tozalaka na opposition te ba opposant nyonso na mboko oyo ndenge ozomona bango boy baza opposition kopal tale loko ba opposant ba créer na mboka oyo ba député bazwaka 21,000 te eloko wana basali yango pona baluka trouble ba meke yango na ba enseignant ba moni côté ba enseignant esimbité pona ba enseignant ba tomboka ba créer moi crise toyebi loko balingi basala na mboko ba moni ba enseignant classe ezongi bana bazotanga normal ba créer yango pona côté ba militaire esimbité pona ba militaire ba moni ke o
député bazo so 21 000 biso ba militaire tozo so mboka mbongo muke et syndicate to yebi makamwana bien ba député bazo 21 000 te eza lukuta et en plus tant président lobi que ba comité de sages ba salanguette ba mon comité de suivi ba salanguette les messieurs les journalistes et ça que buzo beleki mingi na assemblée musani na ba député ba salaka kuna pona ba so 21 eza lukuta ate biso peuple à 21 000 wana ce que zalaki ya solo tolingi tongi mango te za makambo ya lukuta député ko toucher 21 000 eza provocation ya ke ba militaire na ba enseignant ba tomboka lokola opposition eza na mboko yo te opposition eza na mboko te comprendre monsieur Mutombo ezali que enquête oyo ngeke salima na comité de suivi oyo le chef de l'état historique ekufa na yango net ngane na zaboy commission wana esala musala nango pona vérité nyonso eza kuna biso to sala nini toyeba ngo comité wana ba continuer kana musala nango biso toza sima na comité wana pona ba sala musala nango pona comité de sages o ezoluka ko intercaler ko suspendre ba député baza na comité de suivi pour que tout yeba na te pour que vérité wana bimate te biso tozo sepela na loko wana ta batika ba sala musala ba sala vérification yake banto ba bimisake loko ya 21 000 ba yebana ba expliquer biso 21 000 bazo so 21 000 sur base de quoi? Sur base de quoi? Et bon c'est solo. Ce qui ça ya solo papa tokoyeba kaka. Ce qui ça ya solo tokoyeba kaka, ce qui ça ya lukuta tokoyeba kaka biso peuple toza simaka vérité et bima biso nyonso toyeba vérité wele kaka kuna parce que baza kuna pona biso. Jamais bako sala likambo sans biso toyeba kuna. Ozoma. Ok, merci beaucoup, M. Mutombo. Bolingi tout cas, je m'aimerais aussi to zwa de komususu pona kobakisa toujours na makambo za kolekana parce que yango ndezali ko betisa biso mitu hermoso to vandi na bandako to bundi na journaux mona pe quotité avokanga miso na ndako bani ko mituna nga na sala nini na boma nani na baluki na journée ata moins $20 $10 et quotité mais mutu moko bolongo ndako na yeli na malila Assemblée nationale azwa $21 000 et lo wana ezobelisa mutu yango lelo to kiti to kutana na bandeko o bazali ba congolais o bazali ba jeune baza ko bunda tongo midi pourquoi awa na kati ya rond-point Gambela na commune ya Kasavubu mbote ndeko nanga mbote journaliste ndeko kombo nani Nathan Kabeya monsieur Nathan Kabeya ouais par rapport ya makambo za ko leka na Assemblée nationale to sepela ki ndenge chef de l'état tchaki instruction ya comité de suivi et salima pona affaire ya $21 000 kasi lelo ba domolo miso moko ya comité des sages ba komi ko luka ko contredire to ko suspendre ba député baza na suivi pour que secret ya 21 000 et bimate batika biso pe na qu'est-ce que c'est étant que un congolais on veut ko lobani bon nga na loba mingi te na loba ka muke ponde ona to loba mambo ebele awa et loko donc to comprenez déjà politique ya Congo oyo bande on a biso bazo sala bazo luka ne nuire chef de l'état vous comprendre leur population petit peuple azo ka que non député azo 21 000 atelema tant que ba mona yenza les ana mboka bobo mais député moko azo 21 000 batelema po bando finga chef de l'état or que chef de l'état za nzela vous comprendre problème na ya problème na bato les anini ba moni bien que baza susu na batu ya que non so ba bima boy baza sauter ata babimiseli bango mbongo bato wana baza sute bazo loka siko basa neti mwa soulèvement moko boye ya ke non boye ka biso tona na boye mais député o sala boye ozo comprendre sikoyo tuna nga nazo peso ka mutu moko ndo tuna ta ba mo bateka mai na ba wenze na ba nino na ba pondu ba comprendre déjà politique mboko bato wana baza bato moko bobino nyonso boyi bango bato bo batondi na assemblée wana donc to lo baga baza ba eskonde batondi bele kuna. C'est pourquoi baza na mauvaise foi bazo lingo ko soutenir chef de l'état te ozo comprendre o biso to ebini angwana to zana makambo ebele ya kolobate mais tozo la ka bango ne boy 2023 ba kozala te oui 2000 ba kozala te to kolia mbongo na bango te eloko na bango moko to kozwa te mais biso to voter siko selon choix na biso to kozwa parlement wana ekoma ya biso moko alors basi siko ko assemblée et soutenir Fachiti na 2060 Mugoloye ça oya bon donc quand on a pas les gars maximum il par rapport à 21 000 on les gars l'Assemblée nationale opinion nga na loba nanga mingi te mais liloba nanga isaka boye petit nanga oyo abimisi likambo ya 21 000 petit nani
petit nanga au fayolus leki nanga au fayol wabi misili kambo akete ba député ba futa bango 21000 petit wana avani mingi amoni ke likambo koloba ezate na terrain pe ba yepe aza député hein oui na terrain pe batanga kombo na yete alobi na kokufa boyete donc il faut na tenter na mekana no eske population ekoyokelanga ou bien ekoyokelanga te na tenter na likambo ke ba député kutu bafuta bango 21000 yaya yo kondima ke député bafute 21000 nga peuple congolais hein nazala ndenge naza boye yaya ata ba député ya France bazwa yango te ata kutu na Amérique ata kutu kuna epa masananga o Poutine bazwaka yango te petit nanga mitosa nalobi kolinga te tosala makambo te opération toyebi ndako toluka kimia mboka na biso toza nango na kimia yo zoloba ke osala opposition opposition ni osala yo tanto banda kosala opposition na mboko oyo yo zalaki mwana moko boye te osimbela biso kutu bamapapasi tindengo kimi ole ovana nao tolakisa o ndenge basalaka opposition na temps oyo okosala opposition ndenge okimaki lokolo ti mwana kimi classe na 3e okoyeba nini tika ba jewani liloba ya bien ongana loba ya suka oyoka tobeta nzembo moko faci beton moko nzamboga faci akosala 1 mandat 2 mandat 3 mandat 4 mandat 5 mandat 6 mandat 7 mandat 8 mandat 9 mandat timukolo yeso akozonga seke yo yebela nao soka banika 1 mandat 2 mandat 3 mandat tina 4 mandat yaya mela nao Javel kufa nao conseil yangwana mela nao Javel kufa nao pata okende kuna na poto na mikili suka babeta kaka nini mukwata okomprendre makambo ezate makambo te mukamate mubambe mupike okuisa te kuna na mikili na moyo na système ezaka mukwata mais oleke basalo kuna ke mukwata mela na Javel kufa nao ozo comprendre conseil yangwana ndeko na ngai totika makambo koluka ba trouble na mboka ya biso lelo to mona qui était vraiment indépendance à solo yangonde otozui parce que awana mwensko les pères des mères comme ngai les pères des mères oyena Swahili monsieur na sema sauti na sombria ya Mswahili les pères des mères oyena chiluba solo ba chiluba ngakula ne ba mchiluba oyena ningala na komina yona ningala oyena Kikongo kwiza na lobi na ona na Kikongo donc na yebi na ngai minoko mboka na ngai mais yo so na tuni yo na chiluba koyoka ya wana français bien anglais orozanga le barolo. OK, merci beaucoup Ndonanga. Je sais pas si il y a encore l'opinion na monde Ndonanga pas une opinion on peut ça surtout voling et tout cas tous appé opinion Ndonanga y pas une besoin de mais atika ina bandeko baloba mbote Ndonanga mbote ya baba kombo nani ngayo kombo nanga Alain Panzu ndeko Alain Panzu toye kobeta toujours les solo ya 21 000 $. Comité de suivi au chef de l'État Senga Ketchama et Tchamagi dans l'Assemblée nationale. Mais tout le monde comité de sages dans quelques députés va comme contredire Bango, Balingi qui va suspendre Bango pour que affaire 21 000 et les Kabiso Peka Ablé Boto et Baté tant que Congolais opinion dans les causes années. Bon, opinion nanga en tant que Congolais parce que ba montagne aussi en Bongo bazolo bawana ezaka mbongo ya biso ba Congolais eza mbongo mususute. Ndenge sikoyo bon soki bao bazaki na opposition de balobi parce que moto alobaki dossier ya 21 000 azapeka député mais na sens ye alobeli toyebite ke alobi vérité ou bien abuki lukutate toyebite parce que akozala alobela ngo na intention mususu parce que pe aza député na kati wana vous comprenez sikoyo leur président chef de l'état ayoki nde sikoyo a introduire ba nani basala comité moko boye pour akota sikoyo na assemblée nationale abande kolandela ndenge ba député bazo toucher molima na bango vous comprenez
Ce qui est que le comité est salemi et que ce qu'on peut suivi. Mais le comité des sages, babandi ce côté le la bango. De l'autre côté, toujours mon cas clarté. Toujours mon makamboane est flou. C'est parce que eza quelques députés, ba mususu ba contredire député oya lobaki ke ba député ba zoaka $21 000. Ba telemaki, ba boyi ba ignorer que te wana eza soloté akosi eza lokota. Mais pourquoi suivi et lingé bande? Na yebita soke banda ki déjà. Et lingé banda. Ah, parce que le comité est déjà en place et lingé bande. Mais si quoi bango bazoya siko ko telemela ba comité de suivi pour nani. C'est que biso petit peuple tozo mona clarté. Parce que ceux qui baza bisika bazawana ezapona biso. Mais si quoi ba komi kuna pona ba intérêt ko yisa na bango. Babandi ko yiba biso bambongo wana pour ba lisu na 2023 bako se biso na bambongo wana. Yango nde nazo senga na yebi député bazami baleo na sepelaka na bango bazana kati wana. Nazo yebisa bango ba contredire comité des sages. Batike logoana comité de suivi basala musala. Ndeko elezera ntambo ozawana na député Ogi Kalonji. Bozawana, il faut boter le melalika comité de suivi asala musala parce que biso toza c'est chef de l'état pour te soutenir yé. Lokola yépé c'est pelina eloko wana te il y a $21 000 te. Siko a sepelina comité de suivi. Biso pe tozana simana ye batika comité de suivi abanda ko yebisa biso makambo ezoleka kuna yango nde na lobi olie to banda ba makambo mususu biso tozana kati ya konyoko ma tozo souffrir bato ba souffrir hein soko kotina ba nzela banda kozo sentir que ba souffrir mais bango bazo sala ba aventure ba sala batika pour 2023. Bon surtout assemblée au tozala ngo lilobo oyo na koloba pour 2023 au monaki ba député à est ya nord Kivu na Ituri babengaki bango na oya ozoka lisusu makelele ya état de siège c'est que so bakei bazui moi eloko babimaka balobaka eloko lisusu mais soki bazui eloko te au moins bazwa to yebi déjà classe politique a biso ba congolais to yebi ndenge ezalaka mais eloko nazo yebisa bango likamwa so pona 2023 nazo yebisa bango boyokisi biso soni parce que tango to votaki bino eza proposala makambo bozana kati ya kosala te parce que na bango bakomaki na moment ya ko bundisa chef de l'état biso to votaka chef de l'état na député ouais mais bango to élire bango siko bazo combattre mutu oyo ba élire lokola bango or que azana ba vision ya bien yango 2023 mutuna mutu ayebela ka oya yebika kete azana problème te azana musobe te atenga mate wana koya tokoyamba ye mais oya yebi kete ndenga naza boye naza déjà na babuzo bebele abendani ka soki alingi akende poto ata Congo Brazza izaka pe Congo akokenda fandi kuna ici. Merci beaucoup bolingi tukayo moko yoki ba imboka. Ma Mission TV, le miroir du monde.